Bonjour la Chine de Karine Mokonzi la baronne. Bonjour Karine Mokonzi la baronne. Bambote bino nyonso bokulanda vidéo oyo ya Mère Fashion de Nantes officiel. La Chine alina lobelo komoko boye. Na minute oyo Karine avandi nye azo sani logo te, azo sala ba live te, azo finga mutu te, azo lobela mutu mabe te, aza concentré na vie na ye siko, azwi vie na ye amen, azwi vie na ye na maboko na ye siko. Donc akomi ko s'organiser na vie na ye na maboko na ye ye moko. Je crois que atie YouTube nano à côté pour l'instant. Mais tolobite que Karine a kimi YouTube non. Pardon. Tolobite que Karine a boyi YouTube non, mais as comme sko ko bongisa nanu vie na ye azwa nanu ye moko na maboko. Atala ndenge mutu nyonso pa azwa vina ye na maboko neti Mère Fashion aza na vina ye na maboko, mama Pakalotoni azwa vina ye na maboko, mama Greta de Panama azwi aza na vina ye na maboko. Donc Karine akomi na époque ya boye, akomi siko na stade ya boye. Donc tozala pe na kimia, en tout cas nazomona ba message na bino, tozala na kimia, kimia eleki nyonso, kimia eleki penza na makambo nyonso, ezali kimia ezali santé biloko nyonso mibale wana. Soko oza na kimia oza na santé, so oza na kimia te oza na santé te eza mobulu makasi. Donc makambo des fois il faut boyaka makambo po makambo eboya yo. Donc Karine ezate parce que abangi bato ou akimi bato ou aboyi la Chine ou non, rien à voir. Akomi siko ko bongisa vie na ye. Karine tolobaki ke azwa mukanda, tobanda olila bato misuku to bakima parce que Karine azwa makamune na maboko te, azwa ka vie na ye ka na loyenge. Mais siko Karine azwi vie na ye na maboko, atiki loyenge. Mais bandeko to féliciter ye, vraiment to féliciter ye makasi. Donc voilà, nga lelo nazo yebisa bino, nga siko na komi na ligne droite. Ça veut dire na komi na ligne droite. Karine azaoluka bato banda loba Karine azwa mukanda, azwi mukanda. To loba ito salela Karine projet, to saleli projet siko bientôt awa d'ici là to koloba projet wana ekoki. Donc na minute Karine avandi kimia, azo finga mutu te, azo sala ba émission te, aza alikam na mutu te. Donc nga mpona nga siko na lobi na bino kaka vérité, nazana to komi na ligne droite. Na ligne droite na minute soki na yoki ba buzo ba we ezoleka na internet wana bato ba lala pongi ba komi ko lamusa bango ba komi ko sutuka, ngana oya ko salela bango live te. Ngana osalela Karine na osala live pona Karine soki ba fingi mama Charlotte ba fingi Karine na makambo ayebi tina te. Mais soki ka makambo eseleka ya 1900 ya 2018 2017 2018 2019 2020 2021 na oya te. Même si bo leli ndenge ni na oya te. Parce que nga na yaka ko soutenir Karine pona kota ba guerre ya internet te. Na oya ko kota ba guerre à Karine soki Karine asali eloko te. Mais so Karine aza na raison, no bato ba bunda na ndenge na bango etalinga te, tant pis. Na minute oyo nga na komiko na telemisiko droite. Naza kusuko tenga mate. Na chaîne na ngai ya Mère Fashion de Nantes officiel. Oye lobelaka Karine. Soki lelo likambo vraiment ya valable na olobela Karine. O eza valable te na oya te kotia na oya kotia téléphone te pona tia live poto ya kolobelango. Soki makambo ya baguerre na bango o eza na yebi na nga kutu songa na mituna makolo te balobi boye basali boye en tout cas na salela ka Karine live na salela batu misu ba live te na kumisa pe batu misu te na soutenir pe batu misu te na soutenir ka Karine na oloba na bino clair et net nazo marché ba moté na soutenir ka intel te na kotela ka intel te na kotela ka Karine na ko sala te awa na tie mungwa lobi na tie pilipili no ngana kende nazaka makolo mibale maboko mibale misu mibale matoi mibale na tambola ka nzela moko na ko tambola nzela sambo na sambo te nga sikoyo ekomi penza ligne droite do na komi na ligne droite.
ça veut dire soki Karine a sali live na ye soki Karine a sali live toye kosala nali bomoni ndenge nini bomona live wana ndenge nini alobi nini bosepeli ne lobeli wana na ye soki tomoni Karine azana elo Karine alinga sa eloko moko mabe tolobe toye la Chine boya topekisa Karine toye topekisi ye soki Karine azana besoin ba projet na ye la Chine toyoki Karine alobi boye bomoni ndenge nini wana toye na sali live mais ka boye ndenge nazoyoka ezomata ezokita nga naza kuna te epuis etalinga te epuis eza makambo ya Karine te nakoki koyeya te mpona tiaka live ka mpona baya koloba makambo mosusu ezanga ntina ezanga makolo non ntango Karine azalaki na baguerre bato bamemelaki ye guerre ata bato wana bakomi lelo babimi ata mutu moko ayaka kokotela Karine te ata mutu moko atiela Karine live te bavandaka nye balobaka ya te eloko te donc nga lelo na ya ko soutenir batu wana te nga lelo na ya kolobela batu wana eloko te tali eza makambo na nga te eza makambo mama fashion te eza pe makambo Karine te etali Karine te babunda te ce n'est pas mon problème na yela ka Karine wana nazo expliquer bino plusieurs fois na lobi na yela ka Karine na yela mutu te soki tolito sala projet wana naza d'accord wana bo na tie live to salela ebo to saleli mais sikoyo ndenge na komi na minute oyo pona moni YouTube eza trop na bondoki YouTube eza na buzoba YouTube eza na respecté YouTube ebanga ba mama te YouTube ebanga ka bakolo te nga na ye kosala nga na ye ka ko soutenir Karine na ye ka pona Karine na ye pona batu misute na ye te pona sala na tie soki nde ba yeli Karine wana nga na tieli bango live kaka boye na kosala kango lisusu te soki nga moko naza na idée la Chine tala na ye nasala boye mpo na Karine bomoni ndenge nini na ye mais kaka boye bokomona nga lisusu te te mama fashion nakimi te mais nalingi su buzoba te fo nabima na buzoba ya bondoki ya ba sans respect na ba mama sans respect na mikolo donc voilà. Et deuxième chose, ce Karine avandi a sali live na la Chine na ye nasala eloko boye bomoni ndenge ni soki bo lobby nalingi Karine alobi anga nalingi projet yo ba chinois bokende pa mama fashion bosalela nga wana maboko nanga eza polele na kosala ngo mais kaka boye nazali susu kuna te na osalela Karine ba live soki eza vraiment nécessaire mais soki eza nécessaire te na osala te na okota na buzoba wana te buzoba ya bato ya internet balobaka makambo mpo bazwa mbongo mais nga na ya na internet mpo nasala likelemba ya YouTube te po bango baza wana bayokana bango tu mutu akosa te mutu en tout cas tosala sembla te bayokana mutu na mutu ndenge eza boyo asalaka live bayebani babenganaka bayokanaka tokosala boye moi oyo tokosala basi baplanifia ezali calendrier vraiment organisé mais nga sikoyo na bango toza na principe moko te nga aza na ba principe nanga mpo na Karine bango mpe baza na ba principe na bango ndenge basalaka ba live na bango mpo balobela Karine parce que bango baliaka na kombo ya Karine balamukaka na kombo ya Karine mpo bayebi ke bango nyonso wana baza ba youtubers mutu aleki bango eza ka Karine mutu okombo na ye Google atambwisa bango na machine eza ka Karine donc baza obligé batanga kombo ya Karine et puis eza na ndenge ya mabete na ndenge ya mabe bango basala cap kofinga mama Charlotte kosela Karine makambo mais so baza bato moko amayele baza na raison na bango po kombo ezoyebana soko tie live ezaka na kombo ya Karine donc voilà et puis ndenge eza boye bango mabe na bango siko basala omoni na pesa ka exemple na nga moko na koloba na exemple ba tout parce que na yebite bomoni muto olem so asololaka nanga azana esiko azosepela su makambo nanga te qu'est-ce que eloko nini na kosala akozwa mbongo na ye 50 € na ye abengi Congo ou abengi peu importe na Congo na Europe bazwaka na bango bambongo ba 50 € ba 100 € bazwaka ba de malerenga mama fashion parce que mikolo ezopesa ngaka biloko basalaka yango wana de malerenga mama pakalo Tony azosala ngaba de malerenga emela dona
ezaka bato to sololaka na bango ka o babengaka na ba live na ngai ba babenga na live ba babenga na ba live to lobaka na ba live nyonso elo basalaka yango wana ba misu baza wana na ble pa na ngame bakendeke kofinga Karine bakende kofinga ngai me nga sikoyo naza na ye kosala biloko wana te différence nga na bango yango wana nga na ye kosala biloko wana te nga ka Karine o nyonso baloba na ye na kombo na ye abalaka te abotaka te musala na kabwe au fait nga nazozelaka wana soki ekokisami nga na bino tokabwani na sensi nini na oya te na zwa live bato na yo balobake na tie live non nga ekoma epa na nga na chaîne na nga ekomaka projet mpona Karine tolei tosali eloko tosali tolei tosombela eloko tosali totie live me kaka boye na oyaka na buzoba wana te buzoba wana nga nalingi yango lisusu te buzoba wana nga na bimi na buzoba wana epi na yaka pe na buzoba wana te na ya pe kosala likelemba na YouTube te na ya pe kosala ba groupe ali kelemba te na ya pe kosala ba mi ali kelemba te na yaka pe kosala ba connaissance ya likelemba te nga na yaka pona Karine penza na yaka pona Karine ngaka Karine le reste non ezalo obengaka te nga na yelaka Karine ba oboloba te ngai naza kuna te na yelaka Karine de na lina faire comprendre bino lelo na vidéo o eza bongo nyonso bozo de ka boyoka na bino mutema pasi te naza kuna te c'est pas mon problème c'est leur problème. Le moment que Karine naza na silence na nga pe naza na silence nga pe na koti na silence na kangi boutique j'ai fermé la boutique pour Karine Mokondi Karine ye moko kolo makambu yende mutu azo sala batu nyonso wana tant que Karine akangi boutique nga pe na kangi boutique mukolo Karine ofungula boutique nga pe na fungoli boutique biso nyonso pe to pe manano ba injure eleki ba lokute eleki ba jalousie eleki na sens wana na ye kolobela bino. En tout cas, boutique à la bien de la part de ma fashion de Nantes officielle. En tout cas, ciao, ciao, bye bye. C'est ma fashion de Nantes officielle. Ciao.